Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonsoir chez vous, Bibi Kapinga, votre servante, toujours à la présentation de cette émission Allo Congo. Allo Congo, une émission conçue pour tous les Congolais qui nous suivent de partout. Cette émission a créé un objectif, il y a un contact, na ba Congolais qui parler de sujet nuance d'actualité, au ezali ko le kanambo kanabiso lelo, to retenir 3 ou 4 points autour de la bino na pourquoi lelo. Il y a liboso tozo signalé na ba abonné sur ma mission TV. Ndeko Shadari Ramazani Obino Nyonso Boyebi secrétaire il y a PPRD Azali Bongo ko dénoncer acharnement ou Azali ko sur le problème il y a parcelle au yé à Vandaka et si capé Bazali ko menacer Bongo ya ko déloger sans préavis na kati ya lopango wana donc Azali na problème parcellaire parcelle on a basali ko accusé ye ezali ya yete ezali ya bateau azwa yango sans mokanda mais là sur les réseaux sociaux on a découvert quelques documents au Derrick azali ko sunga biso penza na illustration bozali komona o ezali ko la kisa ezali parcelle na mais selon monsieur Shadari et sa femme bazali ko loba que ba document wana ya lopango bazwa yango depuis 2019 na 2016 ba m'équipe ko qui ça ko démontrer ndenge nini lopango wana ezali ya bango mais bazali toujours harceler bango pour na koyebisa bango ezali lopango na bango te mais c'est Chadar alobi ezali bongo pour na problème ya Jekamine ndenge ezali bongo ko dénoncer yango. J'ai lu quelque part un confrère John esika comique monsieur Chadar ezali ko bunda pour na mboka et sika ezali ko bunda pour na mboka ezali ko sepetisa bato mosusu te mais moi quelque part je dirais à mon confrère de rectifier un peu sur le message de M. Shadari. M. Shadari n'a pas parlé sur le pays, mais il a parlé sur un individu. Là, il parlait de M. Albert Youma. Ici, Kalobaki, M. Albert Youma, ce qui va toucher, bango, topé, bakosala quelque chose pour paralyser ces pays. Alors, ce n'était pas, ça n'avait pas de rapport avec le pays. En dehors de cette information, on vous informe que l'UDPS à Kotibongo en retraite depuis Mokolo Lelo mardi. Azali Nangambo ya centre Nganda et Sika, nous allons prendre pendant quelques minutes le porte-parole Paul Chilumbu, l'honorable. Il y a UDPS, il est porte-parole de l'UDPS. On va lui prendre pendant quelques minutes. Retraite wana ezali un objectif yanini. Objectif vraiment, il y a retraite ezali nini parce que to uti komona ba problème ou tu passer na yango topé ba échange de là de part et d'autre nangambo ya UDPS topé nangambo il y a PPRD. Alors soudainement tomoni ba se retirer nangambo centre Nganda pendant 3 jours poteba lobela nini poteba sala nini. On va le prendre au téléphone pendant quelques minutes pour qu'il m'a préciser biso parce qu'il y a toujours ces informations photos à la quand même na bas soubassement topé ba précision il y a makambutozo lobila parce que quand on informe au peuple congolais que bandeko ya UDPS ndenge to mona ki dernièrement bandeko ya FCC, je ne compare pas mais nazo pe c'est juste exemple ndenge bandeko ya FCC bakenda ki l'autre fois na Mboila Lodge et bandeko P ya UDPS ba uti bongo ko se retirer nangambo ya centre Nganda à Kitambo pour na bateau autant mususu ba éviter ba se retirer pendant 3 jours donc d'ici les 30 de mokolo ba aussi lisa retraite na bango. Alors biso ma mission TV to pensaki to benga le porte-parole Paul Chilumbu, le porte-parole de l'UDPS, pour qu'on puisse avoir plus de précisions pour nous et pour tous les abonnés de ma mission TV. Pourquoi pas les non-abonnés? Ma mission TV, passer un appel. Bonsoir, honorable Paul Chilumbu. Allô? Bonsoir, madame. Honorable, nous sommes informés que vous êtes en retraite de 3 jours, l'IDPS. Ezali Penzanini, en fait, retraite wana. Est-ce que Ezali pour na makambo nyonso eleki de bo constater qu'il faut se retirer moi mouké pendant 3 jours pour na remeka ko solo la nini penza ezo le kala kata retraite? Non, même pas, même pas. Je crois que
biso et après une année à pouvoir biso en tant que parti et puis que bimisaki mokonzi ya mboka senga toyeba au moins nini esalami nini etikali ya kotelema et puis qu'est-ce qu'il faut pour tosunga président de la République pour accomplir mission na ye. Donc totali retraite moko ya évaluation en tant que parti politique tomona rôle na biso est-ce que tozwanga correctement, est-ce que dans le manquement côté na biso, qu'est-ce qu'il faut arranger pour tout le président de la République pour vision na ye et pour que les Congolais soient là. Et honorable, pourquoi vous avez dit un an pour que vous à la retraite? Oui, mais attends. Je crois que l'évaluation est dans la court terme, à moyen et à long terme. Dans court terme, déjà, il faut que le bâtiment à la moussala. Et puis après une année, ça va quoi. Donc, pour gagner que après une année, on peut évaluer. Parce que dans la deuxième année, bâtir une photo rectifiée. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire pour aider le président? Et le président, par contre, il y a un parti. Il fallait que la ligne pour accompagner efficacement. Donc voilà quoi. Donc une année, c'est bon. Donc on a l'évaluation chaque mois, c'est quand même. Donc après une année, ça va. Et honorable, s'il vous plaît, tu as quand même par curiosité, ni pense za koleka bozali kolala kuna ndenge to mona ki bande kwambo la lodge. Non, mais bon, tu vas là là pour venir dans bouteillage, ils ont qui mikolo. Donc les gens parce qu'il y a wana tout ça pour là wana pour la tout travail à gata butu. De sorte que moi tant haut toujours ça a wa tout ça wa profit. De sorte que vous savez ça la bien. Et voilà. Pourquoi seulement 3 jours, honorable? Vraiment, l'isolo yango te na mokolo moko, il fallait qu'il bozwa 3 jours. Non, parce que tout ça, ma commission est délai. Le fait c'est qu'on est en train d'évaluer pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Donc, pour le secteur de la vie nationale, on a estimé qu'un jour ne suffira pas. Donc, il y a un monde que 3 jours, genre, en moyenne, suffisant pour évaluer. Moussala ou Sénégal, tout ça, pour la président et puis pour la Congolais. Honorable, juste à passant, parce que nous sommes déjà à la fin de notre interview d'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est juste à passant. Qu'est-ce qui s'est fait vraiment concrètement pour l'annulation du 26? De sorte que moi, tant haut et toujours, ça a tout ça à profit. De sorte que vous savez ça la bien. Voilà. Pourquoi seulement 3 jours, honorable? Vraiment, l'isolo yango te na mokolo moko, il fallait qu'il bozwa 3 jours. Non, parce que tout ça, ma commission est délai. Le fait c'est qu'on est en train d'évaluer pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Donc, pour le secteur de la vie nationale, on a estimé qu'un jour ne suffira pas. Donc, il y a un monde que 3 jours, genre, en moyenne, suffisant pour évaluer. Moussala ou Sénégal, tout ça, pour la président et puis pour la Congolais. Honorable, juste à passant, parce que nous sommes déjà à la fin de notre interview d'aujourd'hui, le peuple congolais, c'est juste à passant. Qu'est-ce qui s'est fait vraiment concrètement pour l'annulation du 26? Qu'est-ce qui a fait pour l'annulation annulée? Il y a le 26, Fachi face au Quinois. Non, mais je vois que les organisateurs, ils se sont exprimés largement là-dessus. Il y a parmi les organisateurs. Donc, Bichonabino, Tolandi, parce que j'étais en contact avec les services. Il y a la police, il y a renseignement, voire même il y a la présidence de la République. Bon, on a trouvé que la sécurité du président n'était pas assurée. Et puis, tu n'es pas plus la banque d'aller pour ya. Donc, ce n'était pas opportun que le président ait pas au Tchadi en insécurité pour voir les autres Congolais, quoi. Donc, c'est un peu ça le problème, mais je crois que la mobilisation était à la hauteur, même au-delà même. Et puis, tu vas dire, il n'y a pas eu un seul franc qui a été dépensé pour la manifestation. Voilà. En tout cas, chapeau bas pour les organisateurs. J'espère que les jours qui viennent, ensemble, on va servir la présidence pour
beaucoup, honorable, de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Voilà, vous venez donc là de suivre l'honorable Paul Chilumbu de l'UDPS à répondre à ma question sur le 3 jours au Bakei ko Nangambo ya centre Nganda analyse na an ya fachi place nini penza et simba ki po na bango quitter totalement. Alors à mes question na biso alors dès ma mission TV tozali liso na bino esika information ezali lito inabino pe makolo na bino ko kita en temps réel. Donc tomeka ki ko contacter en temps réel parce que ba koti bongo retraite mokolo ya lelo ba se retirer pendant 3 jours ndenge ba se retirer pour na komeka ko ensemble na kati ya partie de pes nini ezali avancer nini ezali fachi nini côté ni basali ko sunga fachite. Alors na uto pesa mina information concernant ndeko Shadari ou azali bongo kolela na likambo ya parcelle ou azali bongo kovanda eska bazali ko menacer pour na ko bimisa ye kuna na ngambo ya Gombe. Ma mission TV to bimisa libino kaka ba document auto zuipe na information to pe information en ligne. Il y a bande connexion ba site information en ligne, il y a bande connexion est-ce que bazo ko annoncer que parcelle wana est-ce que bazo annoncer que parcelle wana eza ya moibité ezali ande koshadari est-ce que peine de koshadari azali kolobake ba ko politiser ou ezali problème parcellaire wana ezali aye depuis mikolebele penza ça porte le nom de sa femme makambo e tchétchéra bolandi. Alors biso na ngambo na biso to mekika Mouké Nandeko John esika komi tozu information bien sûr mais sika komi Kendeko Shadar azali ko bunda po na mboka. Alors biso quelque part to mekika ko signaler Ndeko Shadar bien sûr azo mboka mais biso to souligner sur le problème parce que ma problème est lundi Ndeko Shadar juste après makambo autaki koloba il y a ko paralyser mboka tango alobaki ko paralyser mboka alobaki yango pona makambo ya mboka te alobaki yango pona ndeko moko Albert Yuma o azali PCA ya Jekamine. Alors ndeko John prochainement quand vous allez quand même écrire ce que landa ki ndeko Shadarité biso ma mission TV tokoki ko proposer vidéo landa totalement parce que tant que tozo commenter toza ko informer ezalaka mieux to informer ndenge likambo ezali toke bongo na likambo etali ba université tous ces derniers temps phénomène moko ebimi tozo comprendre ngo lisusu te phénomène oyo ya soki kaka ba informer ba étudiant que syllabus topé ba frais na bino académique et comme emati bon on a 200 francs directement bon pour constater ba désordre moraux énorme au pays topé na awana Kinshasa. Alors biso tozali ko déplorer juste nesi na ba image to koche la bino tout à l'heure il y a IEC na campus bon mona ki bongo ba ndeko ba étudiant topé ndenge bango mo bazali ko benga bango ba infiltré ndenge bazali ko massacrer ndeko policier ba utai bongo komeka ko donc ba agresser qui est impossible jusqu'à ce que akufa. Alors et ça là qui bien te ba kondi ba meka ko tomboka nanga mona bango bazaki ba décision moko impopulaire bandeko nyonso de partout ba lelaki balobi pona nini ba ko sala ba étudiant boye campus wana ndeko Kabila zalaki wana ça fait 18 ans malgré ba désordre malgré ba problème jamais ba sanctionner bango. Alors bandeko mosusu bakendaki na cadre kotalisa te na tango ndeko Kabila ezalaki tango ndeko Kabila na tango ndeko Félix eza tango ndeko Félix moto na moto azali na ndenge na ye ya komeka ko orienter to pe komeka ko diriger. Alors bandeko be étudiant pe ba meka ko lela kotala te ba déloger ki bango pe na préavis à 48 heures. Alors et déranger qui penza ebele mais problème na biso zo vanda côté nini problème na biso ezali ko vanda na côté ya bandeko bazali ba intellectuel. À chaque fois qu'il y a un problème pourquoi vous allez ko luka moi terrain d'entente te
pour nous remettre au solo là il camboso qui ezali pour ko déranger bino totalement tout ezali bongo ko paralyser bino quelque part parce que tout ça là quand même différence ya bato bazali kotanga na ya bato batangi te ya bato batangi na bato batikala ko kende kelasi te parce que tant tozali ki kotanga ezali na cours moko bande opesa ESM o elobelaka éducation civique et morale alors peuple congolais toza na ba droit na biso peuple congolais toza pe na ba devoir parce que ceux qui to rolinga ba respecter ba droit na biso biso pese que to respecter ba devoir na biso to répondre na ba devoir na biso devoir à peuple congolais ezali nini faut moko na moko ayeba yango ezali important comment un étudiant qui se dit que azoko kende pona kotanga lobby akoma moto na mboka to pe asunga na mboka akokosala makambo ya boye bozabino nyonso informé que après campus topé unikin ndenge bande ko mususu ba kokita mususu ko luka kozwa information na ba kombo ko différencier yango to uta komona na ngambo ya ifasik bande kwa ifasik ndenge ba tombokaki ba yebisi bango kaka que non ba frais académique na bino et basculer moké na niveau boye mais il faut qu'il bo mona mokolo yango ezalaki ba insulte ezalaki makambo ebele penza je ne sais pas si les insultes résout quel problème question mark ba insulte topé la violence ezoko résoudre un problème nini bisoto éviter mais entre temps toroti kabino penza bolanda en intégralité ce qui s'est passé totalement na IEC le DG il y a UEC a zali ko déclarer bon koloba que ezali ben infiltré parce que ba étudiants bazalaki na bango wana bonnement bazolanda cours na bango et il y a eu ba infiltré il y a ba étudiants ndenge bango ba mi bengi ba étudiants ba koti subitement ba bandi ko sala désordre ti ba étudiants nyonso bandi ko kima na ndenge la police et yakikoya et si ka la police et meki bongo koloba que zalaki bongo pona os ya prix ya ba frais académique déjà dénoncé à lobby ezali bongo te to éviter problème nini déjà azalaka na yango na bandeko ya la police parce que na ngambo na ya lobby ezalaki problème ya os ya prix te ezalaki juste ben filtré ba koti to éviter na nzela nini ba kota kindenge nini to éviter mais bon là on a quand même vidéo oyo nous allons revenir tout juste après pour commenter dessus. La police va continuer à faire. Et après, on va la voir qui. Kana nani na mutu ko ya devient nzela. Voilà, ça c'est l'image que vous êtes en train de voir direct IEC et les étudiants contre la police. Je pense que c'est suite à la hausse de frais académiques. Les barrières bloquées, maintenant l'échange de tirs entre la police et les étudiants. Papandini na bango.
bandeko bataille ya ma mission TV ndenge nini ba étudiant parce que obiso to moni yango de obiso to koloba sur le vidéo to moni ba étudiant mais monsieur Augustin Mbangala a bandi ko préciser koloba ke zala ki ben civique je ne sais pas est-ce que les années un phénomène moko ou e comité pe mouvement moko et s'est créé quelque part juste pour manipuler les étudiants on peut se dire comme ça parce que komi ko bangisa kota la population wana ebimaki ko uta na kati ya IEC ceux qui bazali ben civique c'est que faut to banda ko se préparer autrement pour la sécurité to pe pour na makambo mosusu parce que kota la makambo les cas qui na campus ba beti policier jusqu'à la mort total les étudiants ba retrouver kuna na kati ya ba homme ba arme ba retrouver ba machette alors et komi ko bangisa situation o ezali ko leka na kati ya ba université to pe ba institut na biso ezali ko pesa pasi ezali ko déranger vraiment parce que talaneti lobby jusque là je n'ai pas encore eu peut-être l'information de savoir combien de cas enregistrés peut-être na sens il y a ba blessure na sens il y a kufa topé ndenge nini na ebité nini tokoloba parce que la police ezali koloba kezala ki be étudiant ba tomboka ki pour na hausse des prix il y a ba frais académiques mais DG Augustin Mbangala azali ko préciser que il y avait pas hausse des prix ezala ki juste ben civique de ba s'infiltrer ki na kati ya université mokolo ya lobby na kati ya institut ya ISC mokolo ya lobby pour na komeka ko sala désordre wana yango na lingi ba kondi ba meka un peu ko sala quelque chose parce que kota la makambo ndenge komi ko kende ndenge ba sanctionnaki campus toki bongo le 24 février ne ba reprendre ba activité na bango normalement na kati ya Unikina mais ceux qui ba kondi ba meka un peu ko landela parce que na constaté na ngambo ya campus ba meki même ko landela na ngambo ya ya ba gestion ya ba étudiant pour na ba meka koyeba bazalaka combien banani penza bazalaka na homme ba vrai baza banani likolo ba ke suivi vraiment ya malamu izalaka te so total pe makambo eleki kuna na ngambo ya IEC tozo constater penza ke suivi ya malamu penza izalaka te comment se fait-il na kati ya institut munene lokola IEC to constater makambo lolenge ya obozali komona et puis na kobima na bango directement ba ke ko banda ko casser ba bien public ba panneau publicitaire mituka ya batu tout ça et tout na objectif nini banani bazali ko sala makambo oyo et comme ko bangisa ça craint comme pas possible parce que biso to vanara na mboro Congo to vanara précisément na Kinshasa ceux qui makambo ya boyezali koleka ezali déjà ko lakisa danger moko eza quelque part eza eloko moko ezali ko se préparer quelque part bino moko bomona ndenge nini be étudiant bazo welela portail na bango na pona kobima misusu na kati bazo sala ba lance pierre na ba policier alors moi j'ai eu des chairs de poule pona omona makambo esalami mokolo ya lobby na kati ya IEC et puis elobami presque pas ba kondi moko te ba kipe yango sanction moko te ko ina ngambo ya IEC alors ça craint ezo bangisa lokola likambo mosusu toyebite ndenge nini tolobela yango tolandi ministre ya justice alobi bongo likambo ministre Tunda Wakasinde Célestin vice-premier ministre alobi bongo likambo alobeli bongo likambo etali call center justice selon l'explication nae azotalisa na peuple congolais que depuis partout place au Kozala tu peux dénoncer ce qui se passe et tu seras protégé. Ça craint aussi dans quel sens? Ceux qui déjà sont dans la bateau moro bazali quelque part, ou bazo ko manipuler, tu peux bazo ko corrompre les étudiants pour que basa la désordre et alolenge autant mosusu to moni. Quand je dis que ça craint parce que to yebite baza manipulé par banani nini penza ezali kolekana. Il y a vrai likolo to pe na kati ya be étudiants parce que boyebi ba étudiant bazala rapé na puissance mosusu bota na ngambo istapé makambo uti kolekana kuna désordre pe uti kolekana kuna na désordre on elekani kutu na ista mort moko azali ba enregistrer un mort alors ça dérange ça fait pas du bien comment bande ko na biso o bazali censé ya kokamba mboka lobi
bakoki ko participer kana ba désordre boy kala to ba kezala ki bongo ka ista ba mouche tout men bango ba basala ka ba désordre et mati bongo na ngamba campus peto yo kana kala ezali bongo ba baraka banzela ceux qui problème c'est tout c'est tout mais cette violence o est naître na kati bande ko na biso ba étudiant ezo bangisa est-ce que lobby bazana objectif ya kozwa minduki pona ko banda ko boma na ba professeur ango tozo ko comprendre te. Ça fait très mal, alors nos autorités, vous devez quand même faire quelque chose. La décision pour vous qui kozwa, et à la carapone à campus. Na ista to ki batu bakufi. Na ba désordre, on affrontement la police, na ba étudiant. Batu bakufi. Ba autorité bozo zelanini pour que vous frappez. Le président de la République a parlé sur stylo rouge, bic rouge. Bic rouge, il fallait banda déjà moussala na yango. Monsieur le Président. Et bandaton nous sommes na DG on a to ba administrateur on a ya ba université parce que ko banda ko perdre ba policier to pe ba étudiant na kata ba affrontement wana eza malamu mingi te et ko sunga famille mokote et ko sunga mboka na biso pété parce que ceux qui déjà boyo kani ezali te entre ba étudiant to pe ba kambi ya ba université na bango. Et ça la passe si ils ont dérangé parce que Herbazali ko déclenché comme si ils allaient na commande moro quelque part ou ils allaient ko guider bango pour que bo ça la boye les moments est arrivé faisons ceci faisons cela surtout que ça bande ko mususu bazali moko ko parler pour na likambo ya soulèvement populaire ce que ils allaient que bazali ko manipuler bande ko ba étudiant et ko za mala muté il faut ko luka ko meka ko ça la enquête yango ya biso ya mboka na biso ndenge monsieur le ministre Raouti Koloba. Col Center Justice. Col Center Justice, Barotia Bongo, numéro vert, pour na nini, ba Congolais ba bengaka, pour na robanda ko dénoncer. Toyebi likamba ko dénoncer na mboka na biso. Bande ko bele bazai ko dénoncer likamba ba kuluna. Mettons ba bango moko ba ki ko se sentir en danger, ba ki ko tala non, je préfère mieux préserver ma vie, de ne pas dénoncer les kuluna parce que aujourd'hui je dénonce et puis demain je ne suis pas en sécurité et je mets ma vie en danger. Totalement. Mais monsieur le ministre Tunda Kasende azali ko signaler la biso que tant on dénoncer Rosala bongo protéger parce que bazu ba mesure nyonso ya sécurité pour na ko protéger bato bazali ko dénoncer repé sa numéro mais bango plus balobeli likambo ya justice ezo tali sakaka mingi likambo ya call center ezo tali sa mingi likambo corruption donc na kati ya call center objectif, il y a call center, et ça plus na kati ya corruption, ce qui est au moni quelque part, tant que na ngambo à douane, kuna, corruption, ils allaient au salema, au bengi, na numéro baropé, c'est à call center, c'est dans 30 ou 40 journées bako tchango en place. C'est une bonne initiative, monsieur le ministre. Mais espérons que ekokende penza na lolenge esengeli parce que makambo ebele na mboka na biso to annonçaka bien, to bandaka yango bien. Mais souka kakaka na bulu yeke. Dans le sens à Koloba, ce qui totali likambo neti ya 15 millions pour yangweza likambo moko utkole kakala mingi te likambo à 15 millions tout telemaki ba marché salami na CLC mais lelo ce qui to bito kenya likambo 15 millions pongi ya ba bébé to kena likambo 200 millions bande ko ba telemi penza ba lobeli. Mais nous venons donc là de suivre. Nous tous, on a suivi. Monsieur Chadari, et si quand même, Beteli Angoto, Lolobi, non, niet, ceux qui bomeki, nous allons paralyser ces pays. Alors, aux hommes, quelque part, chacun de nous, a la justice. Et quand la justice, a promettre à Bisso qui n'a qu'à call center justice, de dénoncer, mais est-ce que Bango Nyon Sobako Kangama? Question mark. Donc, dénoncer na kati ya corruption. Donc, dénoncer. Mais moi, je me repars que likambo ya call center, monsieur le ministre, et sous kakara na kati ya corruption. To dénoncer ba corrupteur, to dénoncer ba corrompu. Oui. Bongo bande ko na biso ba kuluna. Autant que mosusu bozali na avenue moko, oyebi ke ndeko kuluna vandaka, ndeko kuluna vandaka. Mais quand vous dénoncez juste par le téléphone, justice et autres, ils s'habillent que preuve tangible. Pendant qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas une vidéo, comment vous allez dénoncer? Je vais juste appeler comment ça va se passer en fait.
monsieur le ministre, il faut peut-être bateau baroleka ko sensibiliser biso, ba meka ko sensibiliser biso na ndenge ya malamu pote biso nsoto ye ba utilité ya call center justice et kozala ndenge nini. Est-ce que vous allez nous distribuer les téléphones, vous allez nous partager des téléphones na banda kunyonso na ba arrêt de bus pour que mutu soki azobenga eza téléphone moko eza na vidéo, quand vous appelez ça filme en même temps pour avoir de preuves. Parce que quand vous partez pour accuser quelqu'un, ça faut poser une preuve. Le dossier est belé et là parce que Moutazala qui est en cours, il y a ma preuve. Donc ce qui au télémi quelque part, ma preuve n'a pas été moukié, dossier n'a pas été télémi. Bande ko belé to kenda ko sala ba reportage na bango to mona ke ba preuve na bango ezala ki limité, dossier n'a pas comment limité. A comment rekende ko luka ba preuve de part et d'autre azomona yango te dossier na épée elala. Ce qui toke na ngambo ya dossier ya Bukanga Lonzo 3 ans déjà monsieur le ministre depuis ekota bongo na ngambo ya justice kuna monsieur le procureur suite et banité dossier ya Bukanga Lonzo ti lelo ba magistrat na biso ba pesa biso le sous suite na yango te ça fait 3 ans de éviter ce qui est tozo banda ko dénoncer banda ko luka ko sala ba enquête pour na bande kwana ba enquête mususu déjà to moni ezo sala 3 ans ba enquête mususu ezo sala 4 ans enquête ya makambo biak 4 ans déjà enquête ya makambo belé ya mboka na biso suite benza ezala raté et ko sala sengo mingi na ngambo na biso ko ebake monsieur le ministre a pris initiative ya call center justice tant to zupe call center justice to kotisi yango na misala to mona pena ba acte ya call center justice ndenge monsieur le président a lobby a copé sa bongo bic rouge na bandeko oignon sotant mususu ba kotambola na même nzela na été. Alors biso to proposer na monsieur le président si possible kokwe isa penza bic rouge à liboso et banda tango mususu na bato bazali kotelemela dossier il y a 200 millions. Oh, bah, Congolais, belé, bah, tché mis sur le colon, un dossier à 15 millions. Oh, bah, Congolais, belé, bah, tché mis sur le colon, un dossier à Bukanga Lonzo. Et puis, je vais encore signaler, parce que le monsieur le président a Kenaki Bongo, Azali Bongo, Kotombo, la likamba gratuité d'enseignement. Kalamingité, likamba kotonga, école et kobanda. Est-ce que c'est là, mon konzi, mon kota, occupé côté les mains, la likamboya, kotonga 1000 écoles dans chaque province. Ndenge, monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, Matata Ponyo a prometaka, budget, mbongo pe bimaka, dossier ango, et comment na niveau nini. Est-ce que justice, a sali côté les mains, na sima ya likambo yango, est-ce que faut motonda kende kofunda, tope zali na dossier moko balandelaka, makambo yamboka, ba député na biso, na baudit na bango kuna iska ba côté les mains pour que babanda côté les mela, dossier boy dossier, est-ce que dossier wana bazali kotala yango te komeka kolandela yango bon de toutes les façons le président avait dit qu'il va pas fouiner dans le passé et ceux qui ezala ki tant le président nga ki a fouiner na passé donner to rappeler dossier il y a 1000 écoles par province dans chaque province et nga ki ozala malamu mingi alors to uti bongo ko lobela likambo yande ko shadari na problème ya parcelle azali na yango to zwa ki pe information ndenge ba utaki ko boya passeport ou azaki kotambola yango na titre wana toujours il y a ministre il y a intérieur besoin d'information wana et de ranger qui paie bato ebele alors problème il y a parcelle à lobby a déclaré lobby ezali parcelle na ye batika kokotisa yango na kati ya makambo etali politique ya azali kobundela mboka bolandi bongo likambo tolobeli concernant UDPS ndenge ba se retirer pendant 3 jours pour na remeka kotambola tope kokanisa ndenge nini bakosala pona 2 ans ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi bisika nini batambusaki malamu bisika nini batambusaki malamu te pour que ba arranger et biso to meki kaka ko se rappeler que bandeko ya FCCP bakendaki ba se retirer ki bakendaki na ngambo ya Mbwela Lodge alors biso to meki kaka ko sala to pesa yango comme exemple ndeko ya UDPS pe batel na ngambo na bango balobi fallait qu'il peut se retirer pendant 3 jours pour na remeka
kotala ndenge nini batambusi pouvoir na bango pendant 1 an. Alors tolobeli likambo ya ba université oyo ezali penza ko déranger ndenge ba congolais to pe ba étudiant na biso bazali kotambusa makambo na mobulu pendant que toyebi ke bazali bato ya mayele bazali wana pona komeka ko bongisa mitu na bango pona kokamba mboka lobi kokotisa mayele penza pona kokamba mboka lobi. Alors kotala makambo nyonso ezali koleka ezali kosala pasi ezali kosala ezali penza ko déranger peuple congolais, surtout koyeba ke à chaque manifestation na bango ya ba désordre wana bazo meka toujours à chaque fois que bazali ko se manifester bazali ko meka toujours ko panza ba bien public ko panza biloko nyonso ezali important pour na peuple congolais ezali ko déranger vraiment. Alors na suka na ningi na talisa na peuple congolais tozali na 2 journalistes moko bazali interpellés, ndeko Peter Tchani na ndeko Pero Luara. Ndeko Peter Tchani na ndeko Pero Luara bazali bongo interpellé na pe crime bakokende ko répondre pour na mokolo ya lobby babengisi bango lobby na 12 heures mais bakozala accompagner na moto. Alors bonne chance na bango na lisolo na bango lobby na kati ya pe crime soki suite kozala nini to kozala wana pona komeka ko informer bino. Boyebi ndeko Peter Tchani asalaka ba émission asalaka journal vrai journal, ndeko Pero Luara asalaka pe ba émission o édifiaka pe bandeko ebele emekaka pe ko bakisa un plus na connaissance ya moko na moko peuple congolais. Alors azali interpellé pona mokolo ya lobby kuna na ngambo ya pe crime. Jusque là convocation na bango motif ezali bongo clarté, motif ezali clarté. Donc pendant que tu as motif te toroko banda ba accusation te toroko banda ko loba pe likambo moko te bazali bongo ka aviser na convocation mokolo ya lobby kuna na ngambo ya pe crime faut ba répondre pour bango ba yeba ezali nini et pourquoi ba bengisi bango. Alors tant que moni ba bengisi bango asala ka mosala moko nanga na éviter ndenge nini ekoleka na éviter ndenge nini makambo eleki elingi koloba ke lobby pe tango mosusu ekozala tour nanga. To komi na suka pour la mokolo ya lelo allo Congo to pesi bino merci parce que bozalaka ebele pour na biso pe pour na bino to lobaka tozali liso na bino ici ka information ezali lito ina bino pe makolo na bino ko kita en temps réel to komeka kozwa 2 ou 3 personnes pour na mokolo ya lobby pour na komeka ko développer ba sujet nyonso actualité to ensemble qui pour na mokolo ya lelo. Mais entre temps to pesa bino ka merci pour continuer ko s'abonner à ma mission TV, pour continuer à ma mission TV, parce qu'avec ma mission TV, c'est l'information en temps réel. Merci à Derek Luba qui est derrière la caméra, en même temps machine. Merci à Voldi, na assistance. Alors, Bolandi Binonion sur l'Ikambo Justice et Tali Sibiso, na l'Ikambo et Tali Col Center Justice. Tolobi est une bonne initiative. Metokolinga et Salama Penza na Lolenge et Sengeli. On se retrouve prochainement pour d'autres actualités. Entre-temps, portez-vous bien, à la prochaine. Ma mission TV, le miroir du monde.